Christ a pour l'action modèle, il y a le sang pour ici, maintenant tout ça là, pour que ma bonne la biso to bile la biso, ya aba la boyo ka o na kasi na kikulo. Amen boda. Kwa zake na kovala le pape le ya Christ, alukari pe approprié, alukari pe atama to ame ka kopier, ma ya zake pa la Christ après avoir ya ikolo la kasi na mokili. Yebe ameka kwa enseigner to kokomela ba ya bazaki éloigné na Christ ba o bazaki na kasi na ville bazaki lointaine ameka pe continuer la moko ezali nikanda ou ke ba meka obtenir to ba meka pour retenir ezali vie nouvelle yaki à travers Christ. Amen boda. Amen. Alors la kasi na viona ni Christ ya ye alobi ete to ba disciple ba meki kotuna ye la kisa so modèle ya biso ko sabela pour que un jour ce que Dieu va la savoir la vie place pour qu'il il va faire la koyoka vous allez ma bonne la biso de même la dernière la principal sacrificateur parce que tali sa vous allez la disciple na bango yo be tali sa biso modèle ya biso ko savoir la pour que koyoka vous allez ma bonne la biso ni Christ avec la tali sa bango et ko bonne la rabino il va la multiplier par 20 paroles c'est la casse na le sang ya moto et c'est vraiment elle va la obtenir vous allez la marche na iboso na ya elle va la garder vous allez l'olem na ye bosu na ya pourquoi parce que à travers l'olem ya moto et essayer de bien ça vous allez marcher essayer de bien ça vous allez vivre spirituel ya mon sang amen boda parce que